nombre ya mbongo na bino obozwa. L'Assemblée nationale bazana 20 millions de dollars par mois. Ngana zwa kango, est-ce que c'est invisible? Ngana tala kango. Il faut vous toucher 21 000 dollars. J'ai dit faux et archi faux. Moi, je n'ai pas entendu que Martin Fayoulou puisse parler de cette question. Babakisi likambo moko babengi yango réserve parlementaire. 10 millions de francs, ça fait également 5 000 dollars, ce qui donne un total pour un député 20 300 comme ça. Bazaka 500. Oui, 20 millions, ça dit, ça la peuple. Vous percevez ce salaire, donc non, vous connaissez. Fayoulou perçoit aussi. Mais puisqu'il arrive à dire aujourd'hui mais il vous donne, qui vous donne les traces, qui vous donne les documents. Bino, Bolingaka, Bosolo, qui vous donne ces documents-là, qui vous donne les documents. Bino, Bobimisi, 7 000 dollars. Bino, besoin 7 000 dollars. Par exemple, sur Zakam, pour Sénat, président Sénat, ceux qui 100 millions, 100 000 dollars par mois. C'est faux et archi faux parce que la loi de finances, dans le budget de l'État congolais, il n'y a pas ces chiffres-là. Peuple, le oiseau sait, mbongo na bino obino bozozwa. Bozwa mbongo na bino 21, bozwa mbongo te. Tokenda kaka na makolo. Le parlementaire ne va accepter ça. Yokananu a démissionné et vous changez rien à vie à Congo. Allons-moi. Donc likambwana eza lokutate. Batu bayate, obanda bango mabe. Obanda bango mabe. Invitation à ardoise. Mais avec given, ba invitation en bois. Netika kabasali mon Joseph Tata Moboko Léaïs. Grand menuisier. Ba invitation en carton. Na ba follow lango. Jardin d'Éden. Invitation à boy. Bongo ya mukolo fait tilata mabe. Maison given. A bossa libinoté. A tchelibinoté promotion. Congolais à Pamba. Maison given. Vous êtes trop amoureux du pays. Wow! Given! Vous exagérez. On n'aime pas le pays comme ça. On n'aime pas le pays comme ça. Congolais solo. Pour la députée, effectivement, je reçois les 2700 comme traitement de base au Ekomami. Mais Baba Kisaka prime. Deux catégories de primes. Invisible, est-ce que, bon, est-ce que c'est invisible? Ça va? Prime, deux catégories de primes. Il y a l'Iboso, primes diverses. Ça avoisine les 5 000 dollars. Alors, depuis le mois de mars, Babakisi Likambomoko Babengi Yango réserve parlementaire. 10 millions de francs, ça fait également 5 000 dollars, ce qui donne un total pour un député 20 300 comme ça. Donc Likambouana est à l'Okutate. L'Assemblée nationale a 20 millions de dollars par mois. Pourquoi faire? Pourquoi faire? Macron. Baza 500, Baza 500. Oui, 20 millions, ça dit, parce que c'est le peuple nini. Nayoka ke moutunet, par exemple, sur Zakam pour Sénat, président Sénat, ceux qui 100 millions, 100 000 dollars par mois. Attends, yo moko moutou moko, 100 000 moko ya boye. Est-ce que yé moko le razogango? Et je n'ai pas été. Ce que je n'ai pas été, c'est que moura moko yate. Ce n'est pas normal. Mais le Parlement, il faut exister quand même. Oui, mais ça dit, dans le moment où il y a une restriction budgétaire, c'est-à-dire tant que tu as un problème, des difficultés, aux agos 100, Ndima aux 50, à 40, c'est ce que je veux dire. C'est-à-dire, Bango. Aucun parlementaire ne va accepter ça. Yokananu a démissionné et vous changez rien à vie à Congo. Allons-moi. Makamwana Ezaya Solo. Le président Eli a coupé qu'on a makamwanzelete à Panzango, Mboka Mobile. Makamwana Ezaya Solo. Ezaya Solo ndengeni. Yepe azana be député. O bazali kuna na assemblée. Tango ba député wana bazozo mbongo wana. Est-ce que mbongo wana bakobomba et pas opposa bakobombela yete. Bafuti biso montant ota. Hein? Bon. Sikoyo bango kuna busolo nde baboya na bango.
bango balinga bosolo te bango balinga makambo na bango kaka ya kobomba mais biloko wana tolingi yango te tozoboya biloko wana population ezomiyokama ezomona pasi yo député bafuti yo mbongo wana oza bien na kati ya ndako na yo na bana na yo kulia mbote kuna mbote bana no bazotanga malamu ebongo population biso oyo bana mosusu nanu tokomisi bango na baklase te toboyi biloko wana toboyi yango soki bozali bato moko oyo bozali enda na makanisi ya malamu likambo oyo bino bobimisi peuple ya boyango bino mpe bozonga nsima botika biloko wana kongo eza mboka ya biso nyonso eza mboka ya moto moko te eza teki kaka bino soki bozokoka te botika ebongo badepute oyo ya biso basalaka wapi badepute oyo ya SD basalaka wapi basalaka na parlement mosusu basalaka kuna te bino bolobi lukuta bopesa biso nombre ya mbongo na bino oyo bozwaka mbongo wana bino bobimisi $7,000 bino bozwaka $7,000 wana ezali mokano na bino na nzambe bino bolingaka bosolo te bino boboya na bino bolobi bokotongwa mboka na lokuta mais bokebe mboka oyo etongwama na lokuta te mboka etongwama na lokuta te mboka oyo etongwamaka na bosolo etongwama na lokuta te soki etongwama na lokuta lelo nde boyokozwa bokonzi te bino badepute bozosakana kuna na parlement soki mboka etongwama na lokuta bitumba eza kuna na kwa mutu bokende kokabola bitumba na kati na bino badepute bokende kokabola bitumba bayaka bazali bateke bazali bokende kokabola bitumba bon wana eza mokano na bino moko bomitala bino moko bomitala tozokenda etikali mokie tokoma na 2023 bomitala bino moko peuple eloko azosenga mbongo na bino oyo bino bozozwa mbongo na bino 21 bozwa mbongo te tokenda kaka na maponomi tokenda na mapono eloko mosusu te bobongisa makambo nyonso tokenda na mapono mbongo ebele eza na mboka oyo bongo ba 21 wana ezowuta wapi ba $21,000 ezowuta wapi nini ezangi po bosangisa mbongo tokenda na mapono bato baya te obanda bango mabe invitation lokola ardoise mais avec divine invitation en bois neti kaka basali yango na Joseph tata moboko ya Yesu grand menuisier invitation en carton na bafololo nango jardin d'Eden invitation ya boy bongo ya mokolo fe tilata mabe maison divine abosali bino te atieli bino mpe promotion ngole ya pamba maison divine balinga mboka boye te. Vous êtes trop amoureux du pays. Wow! Given! Vous exagérez. On n'aime pas le pays comme ça. Mapono mitoko kende timbula nini depuika tozo kende na mapono bomata bokita tozo kende na mapono tozana liloba misusu te biso nyonso toza kaka nzela moko tozo kende kaka na mapono eleka 2023 te tozo kende kaka na mapono mbongo ezali na mboka oyo mbongo ezali po ba $21,000 mbongo wana ezowuta kaka na mabele na biso tozokenda na mapono Congoli solo